kokamwa bandeko mama oyo asalaka na gouvernement na ministère ye azali bongo na mwana mobali ya Mongol kasi makamini mama oyo asalaka mama oyo akendaka zuba jeune fille afuti bango mbongo balalaka na mwana ye soki alana mwana ye ba juste spermatozoïde wana soki pe amelaka yango to asalaka nini on ne sait pas mais bakuti mama oyo abonga di bongo nguma likolo ya mbetu nde bwali komona wana to ko développer yango kaka na ambition oyo ba spermatozoïde wana amelaka ya mwana na ye po esala nini nana komisa mwana ye Mongol to ko développer yango kaka na émission ya lelo likambo ya kokamwa bandeko bakuti mwana ya muke na kati ya saki vivant balobi mama na enda akotire na kati ya saki ndengo wana Mburamatari na Lubumbashi akeye bongo kokanga ye mama lobio abana kopesa mwana punition pona mwana asubaka na mbetu baligote singa batie na kati ya saki aza mobimba akufi nano te bota la prison oyo bazali komona awa ezali na Loja prison centrale ya Loja yango oyo bandeko oyo kindoki te oyo koloka te prison centrale ya ville munene lokola Loja boye pena pasi likambo ya bien bisto ya piyaka yango nazalaki bongo na ambassade na basopande ngai balobi ekomi boye soki mutu alinga rapatrier corps azonga na corps na ye eke mutu asana documenté ambassade ya République démocratique du Congo na Afrique du Sud bakopesa ye bongo tenalie ofele 101 likuta pour rapatrier corps likama malamu tokozongola ngo kaka na émission ya lelo ata okoyi motei ata zali côté ya comportement na yo soko besana la kofinga ekobima lokola mai na monoko tala papa oyo azali côté ya me ba chrétien muke yo kama finga kukamata mifano mubaya uyamini amini Yesu wa Nazareti we ukomisa kama unamkatala Yesu uko compliqué kama unakatala unakufa pale ile complication itakupeleka kwa shetani we nyama imbo Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, la bière officielle de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original
Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Bote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole et pa ya pito kuta la kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende Tata ya Sedek. Yambo to développer titre oyo bomoni bongo na sommaire tu peux to bete lo solo koleka lelo. Tika tos profiter pour na kopesa joyeux anniversaire na boss Manassé Ngongo depuis Mada City jour na yo yangwana Mela Lia Sepela. Au nom de toute l'équipe de la radio locale télévision, nous souhaitons un très bon anniversaire à toi Mela Sepela Manassé Ngongo. Voilà. Happy birthday, boss Manassé Ozawapi. May God bless you with many more years. Today is your special day, my brother from another mother. Enjoy your blessing day. Ya Manassé mbota mailamo. Zambe bakisela olisusu. Lokwa bakisimo kwa bakasusu ebele. Mboka na mboko za karaba kontinango Trésor Massa loboko ya Durban wana pena doki mutu asimbi Durban na maboko na yeso ka tio loboko pena boy so tsheka ya boko te ekendaka te. Trésor Massa mbote na yo siko zali longoni anamona kiseke bien ya mama Nadine Kanika Antibal la femme forte na Durban. Tika toke de bongo na Hollande pa wapi to pesi mbote na Yakuza Apache Bora. Yakuza Pasaboro combien depuis Hollande on est ensemble Oumela. Tobo sanité Mati Minard na Paris ba papa ya SPP à tendance ba mbiaka pene à Paris bo combien c'est que bien mbote na yo tonton Mati Minard ya maman Eugénie Minard on est ensemble. Toke de bongo na province ya Sankuru précisément na Loja Botala ndaku obozomo na oyo yango de prison centrale. Talaga prison centrale makala ndeza laka na prison ya Lubumbashi na Kasapa to esika boy na Loja bandeko ba député ya Loja ba député ya Sankuru ba ministre ba politicien prison ezali pona mutu nyoso tu soki mutu akoti prison ezali pona rééducation mais tala besika oyo vraiment bandeko ya Loja bakotaka prison epesi pasi tala sika boy na toilette oyo ba officier ya prison bakendaka pasi tala siko toilette ba prisonnier ekolelisa yo bandeko to ozongela ngo susu na ba détail wa ezaki bongo reportage ya confrère na biso Paul Tosuwa oyo akendaki bongo na Loja pasi ya kosakana te. Na ute koloba yango soki mutu amesala na mafinga bandeko ata bandiko teya comportement ya mutu koyeba yango kaka ndeko oyo azali na pasteur te ndamoni wana azali kaka mutu normal mais amoni lokola ayokaki lokola koteya kasi tanga ali koteya bayebisi ye yo papa mukolo ngwana boye oteya boye mbala moko kofinga automatique esegisinga makasi vraiment. Kukamata mifano mubaya uyamini amini Yesu wa Nazareti we ukomisa kama unamkatala Yesu uko compliqué kama unakata roho unakufa pale ile complication itakupeleka kwa shetani we nyama imbo Likambu ya malamu esalami bongo na ambassade ya République démocratique du Congo na Pretoria. Vraiment nazalaki kuna na kolaki kotala parce que vous voyez que président Félix Antoine Tshisekedi a sombaki bongo ndaku ya ba Congolais esika pi ambassade eza abrité na kutani na batu ebele pesaki esengo mingi kasi loko na kuti kuna ya kitoko na moni c'est confirmé balobi boye soki ndeko moko akufi kaya ko rapatrier corps parce que boyebi que corps mingi esengaka ekende na mutu moko quelconque soki ndeko wana azali na mikanda normal te oyo ya kobima mboka ambassade ya Congo na Afrique du Sud se porter garant basa ela tenalier de passeport oyo ya kozonga bongo pona obema ebembe na mboka na biso
eza eloko ya kitoko to encourager yango. Normalement tu que tenali ezalaka ba 1000 ba 1500 mais yo bakopesa yango fele pona o rapatrier corps. Ils sont allés plus loin encore en ambassade pona koloba boye. Mama o azali na plus de 60 ans. Ba mikolo ya 60 ans matakuna soka linga zonga akoya na ambassade bakopesa ye tenalie ofele azongi. Bande ko tolobi kaka oyo ba yepesa kibiso. Baka mususu bimoyeba wana bo kende bongo na ambassade to ba pesi so communiqué officiel na ambassade to koya pona to informer bino. To kende bongo na Katanga epesi pasi ya kosakana te bande ko batie mwana na saki, mwana ya moins de 7 ans je crois batie na saki epa ya mama na ye. Na ebite na intention nini kasi voisin te yako funda to nani to ba mona ki suspect on ne sait pas to lakisaka bino awa comment est-ce que papa moko ataka mwana saga yake koteka mwana est-ce que comme habitude te to moi na Lubumbashi insécurité zoreni makasi to mona comment est-ce que mikolo obani ko boma batu ko tia batu no basaki ko bwaka na ba poubelle est-ce que mama oyo alingaki akende kobwaka mwana oyo ya ye po asali nini on ne sait pas. Tangu bakangi ye mama ali kolela libo komona wana mama lobike non te basaki mwana saki bapesaki ye punition po mwana subaka na mbetu. Mama mwana oyo boti atako to boti te okanga mutu na saki ndengo wana akopema ndenge nini mwana ya mukepe lisusu epesi pasi ya kosakana te. Makambu ya boye ezali kopesa ngai mutu koswa ezali ko concorde te na kozala boboti batu ebele bali koluka bana kobota bana yali problème musu azwi zemi 1 mois 2 mois elongwe ebolanda ba misu sala awa kasi yo ozwi mwana oboti mwana akoli otia mwana na saki ata kutu asubaka na mbetu okwai ko ba méthode mususu pona mwana tiki kosuba na mbetu yota mwana kati ya saki kasi saki yango ekomi na nzela ndenge nini mama. Et puis baye ko tuna papa azali wa mama telemi na coin atelemi sika moko afanda otala c'est comme si asali loko teto ka ye mutu asali makambo wana. Heureusement tanga moni batanda kute babinani mwasi ka azali abakangi mwasi et puis ali ko ndima ke mbateki mwana po mwana subaka ezali ya solo to lokute pesi pasi bandeko ete ya bino tala video e ko pesa yo pasi to sélectionner yango to kati yango to éditer yango ba partie sur sensible pour la régulation mais pasi na motema landa sindo makabiso ndio afinga biso oyo bozomona eza mwana balikote esinga batie na saki balikote esinga batie na kati ya saki aza mobimba akufi nano te akufi nano te abima ye moko nde yango oyo bozomona mwana aza na kati yao se tofungoli saki wana bokomona mwana wana aza na kati mwana aza na kati yao bakolo ndako oyo soki koko ya maseba soki bakolo ndako oyo nde basali biloko wana aza te aza te aza te aza te Zoué bozo zoué azoué azoué ale bozoué c'est vrai ale fungula kangae na sima nani benga nano nani umacha fungula kimbi hapana kunyangula acha paka vile fungula umacha yeye fungula fungula kuna mtu atafungula fungula bobeta hivi fungula wewe fungula tunga abata mutosha ba chef bakuye bafani yente bakota kanjela carrière voilà epesi pasi bandeko masoto kosola lelo to koumela mingi te tamuke kaka epesi biso pasi ya kosakana te basi mingi mamona asala politique à l'époque to yebiki misala ya mibali mais sika boy avec l'émancipation de la femme avec la mondialisation ezali kokipe di soute basi bali kosala misala nyonso tout oyo ba papa bali kosala ata politique to mona ba basi o bazala ba président de la république to mona basi o bazala ba ministre kasi makambe ko leka na Afrique na biso
Afrique noire epesi pasi bandeko tokende bongo na mboka Cameroun esalamaka pe na bamboka ebele mais oyo video histoire batindi biso esala bongo na mboka Cameroun. Mama oyo kombo na ye mama Marie Rose azali secrétaire général na ministère ya urbanisme kuna na mboka ya Cameroun. Kasi mama o makamni ya sala ka bandeko na esi bino biso ba africain noir makambo kendra presque ndongi moko presque ndongi moko. Mama wana azalaka na mwana na ye ya babenga bana ba mongolo kizengi toyebite degré ya kizengi yango ezali ndenge ni me mwana wana abimaka te akangamaka kaka na chambre akangela mwana wana na chambre chose grave. Mama wana asalaka ndenge ni bandeko makamtuko mwana mokili o pasi na yesa chaque fois toyaka ko betelo masolo o pona ko nuire te pona ko sunga kaka esika ndeko kwei yo okoya te bandeko o bozana ba voisin bazana babana ba mongolo botala makamni le kakuna pona ko sauver ba âme pona ko bongisa ko talisa baninga bakoya te na libulu. Mama oyo musala ni asalaka akendaka soki pa futaka mbongo soye mo akendaka totindaka bato nsepa mais akendaka azui ba jeune fille par jour aroso bango ata 5 aya futi bango mbongo ayesi bango bala ana mwana na ye tango bakola ana mwana na ye mobali wana ayebite alaiti mwana ba préservatif tango mwana ko éjaculer ye azoko zwa ba sperme wana atia yango na lutu amelaka atia yango na lutu azoko mela bandeko. Donc 5 fois ye fois melaka ba spermatozoïde wana na ebite ba spermatozoïde wana asangisaka yango na ya mwasi na ya mobali ameli on ne sait pas yango komona mutu mususu mama mususu ye banda ba poste ministériel alongwaka te asalaka kaka ministre soka longo be secrétaire général to mona ka yango to la compagnie esika mibali bazali to 8 lobite ke basi baki osala te okomona mama wana azalaki secrétaire d'état ayo koma PDG mama wana to kotundeka na siège tala makambu basalaka okomona mama mobimba aza ministre mais motema ya bo mama wana ezali te motema makasi tala makambu basalaka siko qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman wana asalaka ndengo wana voisin sikoyo bamona kaka mbilinga bamona ba fi bakotaka babimaka talaka mama oyo aza na niveau pena ya secrétaire général ya ministère ya urbanisme yo oko pousa na ndenge nini tolobaka chaque fois makila mususu ya batu basimbaka te batu mususu bakangama déjà et pas en colo baza ba élu de Dieu ata osali mabe esimbaka bango te salaka na ndengo wana tangu mwasi mwana na ye alala ndengo wana azwaka ba spermatozoïde amelaka yango epesaka ye énergie azongaka lokola jeune fille na kati soka azokoloba na bakonzi bayokaka ye automatiquement on sait voir que ye mutu akomisa mwana na ye ndengo wana yaya ekamusaka bino te mwana wana abotamaki malamba lobi abotamaki malamu tanga komaki na ba âge ya ba 6-7 ans moi maladi ka muki ba kena hôpital mwana akomi ndengo wana yaya tangu tobotaka bana na biso zalaka mayele na mwana na yo ezaka na ba maladi msute oyo fo omaka mwana hôpital te maladi msu mwana beli mukebe okoyepe ko traiter na ndaku zalaka ba notion ya mike ke mwana mutu passe moi paracetamol moi nini boye ko ken hôpital sa makambu ebele to ebite mama oyo soki asalaki complicité na ba médecin na ba nganga to ndenge ni poto bakena mwana hôpital mwana akoma kizengi ndengo wana pesi pasi photo ya mwana to kotila bino yango te mais bokomona image to kotila bino ya mama bo seko mona mama wana ndenge abaluki nguma. Siko qu'est-ce qui s'est passé bandeko? Jour moko boye mama wana kenai kozwa mwana mwasi oyo azwaki tangu mwana mwasi wana ye tala nzambe oyo tosambelaka azana ba ilu na ye ndeko msusu ata osambelaka te mais tolma mama na yo papa asambelaka ezo couvrir pe yo azwi mwana mwasi wana bakoti na ye na chambre afuti epe mbongo jour wana bakei mwana na ye ya mongol ole a éjaculé te akoki ko éjaculé te po mwana kaka ndenge ezalaka
soki bakoti bayebi ke 5-10 minutes tanga obima azwi mwana éjaculé akei apesi fille ya mbongo tanga mwana okende toyebi te amelaka ba sperme ngo ya mwana na ye na miso ya mwana to abimisaka mwana asiko mela sima tango jeune fille wana ye basilisi pena mwana na ye nzoka mwana aéjaculaki na ye te soki pe ba sperme esilaki na kati na ye soki pe nzambe ablokaki yango on ne sait pas tango basisi bapesi pe fille wana mbongo fille wana akei Fiona siko olia kende mama wana pressé le kaki ezalaka na ba air o ya melaka ngo air amelaka wana ezala presque koki tango bakei babosani kofungola mwana wa gate abima allez mwana bango ya mongol on ne sait pas soka kendaki wapi soki babombaki na chambre mususu soki pe ndenge on ne sait pas mama wana ya secrétaire général ya ministère urbanisme abaluki sikoyo nguma po amela spermatozoïde ya mwana wana ba spermatozoïde ezate epesi pasi ya kosakana te mfi akendaki na porte wana excusez-moi akendaki na porte pa fungola azofungola te clé ezate sikoyo azokobelela te venez ouvrir pour moi mutaka ofungola pona yete sikoyo alingi azonga na chambre bandeko alingi azonga na chambre pa kende abenga mama wana afungola ye mwana wana ya mwasi akota na chambre boye akuta mama wana abongani nguma oyo bozomona wana bandeko ezali mama oyo komona ye Marie Rose azali secrétaire général ya ministère ya urbanisme na Cameroun tala makambo oyo tokutana na bandeko na mokili tona esaka bino tambola na mokili omona makambo ezali pasi bandeko masolo moso esalamaka soki bayebisi yo te okoyeba te soki bayebisi yo te okoyeba te talika mwana wana agangi kogangaki wana sentinelle libanda yoki babeti moyepe sentinelle akota na ndako azate qu'est-ce que la fait mwana wana abenga siko police abenga bandeko na ye libanda bakamarade na ye tala bamona mwana ndako boye mabona ndako boye mwana akena commissariat abengi bambila baimbila baye babuki porte wana bakuti mama wana ministre nguma ndengo wana. Voyez cette dame-ci. Regardez bien cette dame-là. Elle s'appelle Marie-Rose Dibon, secrétaire d'État auprès du ministère de l'urbanisme chargé de l'habitat. Voici sa photo. Cette dame, pour revenir dans ce que je dis ici, elle paye les filles pour avoir des relations sexuelles avec son fils qui est enfermé dans sa maison, mongole ou quelque chose comme ça, et elle récupère le sperme. Pourquoi je ne saurais vous dire? Mais je reviendrai sur ce dossier parce qu'elle est avec une autre femme là qu'on appelle Madame, une certaine Olinga. Une association de sorciers. C'est pour ça que toutes les femmes camerounaises là, qui sont dans le gouvernement, vous n'allez jamais les entendre s'indigner des violations qui sont faites aux femmes dans les tribunaux, des violations qui sont faites aux femmes dans la vie en général. Vous allez entendre ça. Son fils est mongol enfermé et elle va au quartier chercher les filles pour venir coucher avec son fils dans la maison et récupérer le sperme comme disait la. Pourquoi faire avec le sperme? Je n'en sais trop rien. Mais c'est un sujet que j'ai ici. La seule photo que je peux vous présenter aujourd'hui, c'est la photo de cette dame-là. Le reste, je n'en parle pas pour le moment avec des images. Mais elles sont là. Ok. On ne sait pas. Est-ce que ceux qui m'ont là où me la on ne sait pas. Tala makamto kuta wana bandeko. Bino pe ba jeune fille likolo ya mbongo. Vie pressée. Tala makam okuta na bango. Tala makam okuta na bango. Bandumba lobaga bandumba basoka mbongo. Basenga ka cher. Bandumba boy. Bandumba wana. To se plaka musala bango te li musala malamu te musala moka ya mabe mais to jamba ta musala bango te ba kuta na ba conséquences be tala le kambu ya boy to suppose que asala ki la téléphone te moya ko benge sala ki te alinga suka ndenge ni yango to monaka ndeko mwasi abimaki o asala la butu asala la boîte de nuit asala ka wapi akei boye azonga kate pona nini amona ki mona meso akomona te ba sala ye mabe ba bomai atikala ka kuna sans trace. Sans trace. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons même et ça vraiment impossible. À éjaculer.
epesi pasi nzambe nde alingi kobimisa ye mpwasa tala makambo oto mona yaya yango bambongo msunesa yo ko anviaka te ozalaki na camarade na yo ozalaki très bien tout à coup moni pou apafuki wale ko tanga na pilivier moko boye dikubu apafuki akomi na mbongo oyebite mbongo wana zu yango wapi yaya toyebela kaka botamboka na camarade mbala ngobe camarade apafuki oyebite asalaka nini ndeko ko anviaka mutu te maso oto tobeta ezo kofungola biso ko esui ezo kofungola biso esui bandeko tala makambo nayebi ke yo otala nga wana bozala ba problème ya marque na marque bandeko soso lisolo ndeko kobomba te bengaka biso pesa lisolo na yo tokobeta lisolo ndenge ndingi po edifier bandeko mususu masolo oto kobeta ezali kosunga bato bosambelaka mingi be pona katilo kole bandeko seul programme oyo papa ko vanda na mama na bana ba kotala sans pudeur na suka nango bazui quelque chose basimbi oto lobaki te bandeko tala makambo o mona moki to benda kabana matoi bitambula tambula envie mama papa ta mo za moke ko kumesanta e posa ya mbongo te pour moi la sola asa mutema dugu na mbongo te ata mbongo zate ata na ndaku bale loso pa wana mafuta ako supporter même justement wa sala mbongo soki mbongo zalite akokende ko sala makambu ya boy tala makambu ya boy to mona kayango ba film susu ba bete ba témoignage awa bakenda kola na ba mbwa bakenda kola na ba mpuku na ba niao na ba cheval pona nini kaka bazwa mbongo katuku bianza pasi ya kosakana te tala lisolo mukie to bombela kiyo na tongo ya lelo yangoyo yaya soko ki lisolo okoboma pona yo te partager yango peut-être lisolo o intéressé ote mais eko intéressé ndeko moko songolo esika moko pakala soki posa lisolo ya kobeta bandeko po akobeta ka masolo ya solo aiza tondolo te solo na solo awa benga biso pesa lisolo to kobeta lisolo na yo pona kosunga to komi na suka bandeko o bandeko ba besoin ya ko supporter radio le côté télévision comme membre kuna bandeko côté sika ba komi wana join o komi membre pour osungaka radio le collé pour na kolukela bino information évangélisation zaka côté ate auto sala oyo zali pour na kolamsaka société auto lobaki te to lobi voilà tika na sisa émission on a kopesa matondo pe longoni ya mbote na Papi Chikunda na France na Paris na Mo papa o baboya mbindo Jean Bruno Minard na Irlande mbote na yo on est ensemble. Na Bossanité Général Tampo, Mati Tampo, Tampo, Minard, Mbote na yo. Émission Esili. Merci la sponsor Nabiso, Mama Charlotte Kaputu, la bière officielle à Nabino. Merci Pena coordinatrice chaîne Oyo, Mama Rina Rumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage. Bo s'abonner, bo partager. Longonia matondo ezongo epana bino tika sa émission na kopesa mbote na Théo Ngandu leader Ngandu Protection Service Bossanité on est ensemble chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire,
contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'existe pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.